bonjour, mbote mingi na blen sto ba bolinga ka maman Eliane Neti. Na pisino ba mbote ba ebwe abarizenu ma vimpi jambo malukai. Bonne bande konanga, est-ce que vous avez bien Kimi Ezali? Ici c'est votre deuxième maman Eliane Neti. Appelez-moi Kimi Kiankaka, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Naloba toujours kokola la kolamka eza habitude de teta nzamba salio. Ngolu apeso pe mabo mo ikoba na kopesa nzambe merci beaucoup misa nzambe parce que olo pe palata Ezali ya ya zana posa kaka ya gratitude na biso na reconnaissance na biso. Merci mingi na biso to ba bolinga ka maman Eliane Neti. Merci mingi na biso to ba obo sepela ka na maman Eliane Neti. Merci mingi na ba oyo ba oyo bo partager ba émission ya maman Eliane Neti bino ba bolinga ka maman Eliane Neti na benga kabino ma famille du cœur parce que vous êtes ma deuxième famille, voilà pourquoi na benga kabino ma famille du cœur. J'espère que vous allez bien. Lelo toko solo la boy naza na posa to solo la boy boye biki nga maman Eliane Neti naza mutu ya événementiel naza mutu oyo na salaka musala ya ba événement, tout ce qui est événement, mais mingi spécialité nanga ezalaka ba mariage. Alors le toko solo la nabino bandeko bozota langai toko solo la bino boy toko solo la ba makambu oyo etali ba événement ba makambu oyo etali ba fête yonde makambu oyo toko solo nga na bino lelo. Alors ceux que samba no aliboso kutena nga na kosenga na o s'abonner na Eliane Neti TV après avoir ko s'abonner activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission ya sika ekokota na kati ya chaîne biso oyo ya Eliane Neti TV. Ceux qui portent l'émission mon qui s'appelle ici au sali nini au partager pe na bande ko mosusu o bebi chaîne na biso te ba ko kape ko sa nini ba ko kape ko yeba chaîne na biso. Et le retour solo la ba maman, boy qui ngana moto événementiel, ça fait 16 ans dans un musala nga auto bengi service traiteur la Providence. Alors une expérience ya ko sala ba fête, le lo en tout cas na ko sola mukie parce que boy ki ba période opé, et ça ba période yo ba fête et ça la maka mingi. Na ngana so na bandeko oyo bazo salisa ba fête, na ba opé ba ko zala ba invité. Bandeko baza ba osesa ba fête na ba ona ba opé ba ko zala ba invité. Toko banana na bandeko o ba sala ba fête. Soko yebi ki ozo sala fête na yo, to se basé mingi na mariage parce que na sala kananga mingi ba mariage. Soko yebi ki ozo na fête na yo, ozo sala sa fête na yo ndeko na ngai. O pesi bato invitation le bina bango ki okokota na salle na 21h. O solo le na traiteur, le kola babiso bo to respecter ba heure. Wabino mame Eliane Neti na respecter vraiment heure nanga ya musala, ce n'est pas pour rien musala oyo sali 16 ans. 16 ans d'expérience, 16 ans de succès. Soko yebi ngaite, ou bien yebi musala na ngate na kosenga na yo, kaka wana na YouTube esiki ozali beta traiteur la Providence Eliane Neti alonga nzala. Okukuta na auto bengi ba mariage témoin. Bandeko ba osesa ba mariage, ba futur marié. Ceux qui boyebi ke bozo sa mariage na bino, bozo sa la fête na bino, bo invité batu boyebi se batu ke boko kota na salle na 21h, moi 30 minutes ya moi danse nenge zalaka. C'est bon le mariage. Hein? Boyebi moi 30 minutes. So boyebi moi 30 minutes, boyebi boza na moi 15 minutes ya discours, boyebi ke na 22h, il faut to sa nini? Il faut to fungola buffet na 22h. Alors, tant oza ko sala mariage na yo, yo moko moto zo sala mariage, tozo sala fête na yo, oyebi batu nini oyo yo invité. Il faut oyeba batu na yo, ba invité na yo, oyebi bango. Ba vivaka ndenge nini, oyebi bango ba se comportaka ndenge nini. Ko se comporter na sens que eza na mutu mususu ba invité ye na 22h, ayi na salle na 1h du matin. Et le kwana e pertibaka mingi ba programme ya batu oyo ba sali pona soirée na bango ya mariage. Alors, ceux qui oyebi ki okokota na salle na 21h wana eza conseil pona ba marié, kota noka na 21h yo respecter heure na yo. Kota salle na 21h. Pourquoi? Pour perturber ba programme oyo yo o salaki te. Ba marié, ba invité, ba yebite ba programme nini oyo salaki. Déroulement ya fête na yo bango ba yebite, ba yebika bazala invitation, ba yebika ake, ba invité biso na 22h. Ba invité biso na 21h. Ba programme oyo zanango ya soirée bango ba yebaka, ba yebi yango te. Ba mususu ba tchaka wana invitation, ba mususu ba tchaka pété. Alors bino o bazo ba futur marié, il faut beaucoup toujours na 21h, bon respecter heure oyo bolobaki. Bo koti na kati ya salle de fête. Tango bo kota na kati ya salle de fête, boye bake, bato bo kokuta na salle, ata bokuti 50 personnes.
batu mususu oyo bayaki nanu te bakobanda kobengana eske bamarie bakoti eske bamarie bakoti soki babike bamarie na bakoti te bango mpe baza koretarde so babike bamarie na bakoti nabengi te balobi bamarie na bakoti te omona moto azokota te mpo bamarie bakoti nanu te alors bato fo bazala na baexemplaire ya liboso eza bino bamarie oyo boinvite bato bokoti na salle dès ke bokoti na salle bobini mwa 30 minutes wana bobinaka oyo ezaka alleluya 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 na yes bana nzambe bakoyemba bakokumisa mokonzi oh la 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 la. Oh, allô, bonjour, je suis occupée, je vous rappelle dans 10 minutes s'il vous plaît. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia na Yesu. Bana nzambe bakoyemba bakokumisa mokonzi. Alléluia, alléluia, alléluia. Yemba ale. Yango renya lisusu. Témoignage. Ah, because of témoignage. Témoignage, témoignage. Ekimi. Témoignage na ngai. Yondo be marié bakoma kota nini? Ah, nakangi ngona bien te mbala sima soko eka to yemba témoignage ngo kaka. Nakangi bien te. Ba marié bokota na bino na salle parce que bino moko so bokoti te bo décaler ba programme nyonso to bozaki nango. Soki bolobaki ke buffet kozala ouvert na 22h. Traiteur à ça bongami déjà tika mama eliani to koma na tongo. Traiteur à ça bongami déjà asa pelisi ba moto na ye biloko na eza moto. Okomona bino pe ba marié au lieu bo sala entrer na bino na 21h comme prévu. Bokoti boko ba yebisi bino ke bato bazana mingi te bana no 30 bana no 50 bozo boya kokota. Tango bozo kota te bokomona ke boye kokota tango mususu ba marié bino moko boye kokota na 23h. Alors tango bokoti na 23h bo chambouler programme nyos. Nyos surtout est décalé. Bokoti na 23h. L'état bobi na mwa muke. Wane sala sikoyo ke so bokoti na 23h, l'état ba mama ba na ba maputa. Tobalisi. 23h30. L'état basse la moi discours muke. Minuit. Bo bato bandi kolia na minuit. Or traiteur azala kona depuis le matin. Okomona bato bandi kolia na minuit. Ti 1h du matin. Ta bato bandi kolia bino pe bo vandi bozotala ndenge bato bazolia et tout. Après mon na programme ko s'échanger. Bo bimi bo ko s'échanger. Bo bimi na 1h du matin, bozongi na salle na 3h du matin. À quoi bon? Pourquoi? Bokozonga na salle na 3h du matin. Pourquoi bokozonga na 3h du matin? Ta bozonga na 3h du matin, bato bache mulongo ba pesa bino ba cadeau. Ta bakobanda ba cadeau 4h, faut boye baké. Ba salle ni presque nyonso et 4h musique na 4h du matin. Na 4h salle sala kanene musique et katanaka. Ce que bo vanda bozo solo là. Okomona ki bo fêter bien te. Bo futi sala kitoko. Bozu ba traiter le quoi ba biso o ba la providence à longa nzala. Traiter guide. Au futi mbongo na ebele. Au koti na salle na minuit. Ezana ba marié musu ba kota ta musu mona na 2h du matin. Ta bo koti na 2h du matin po ba to balia na heure nini. Wana ezana paria ba marié. Bon meka ko revoir ba côté wana. Soko tini mutu na salle atala bato ba combien? Ce qui bato baza 30, 50 yo kota na yo kaka au le côté. Parce que ce côté au salle entrer na 21h. Au minimum que 21h30, 22h ouverture à buffet, tant au bandi kolia au monde qui na 23h soko bimi. OK na yo 23h30 tant au zonga na minuit, au coup ça le tondi allez bobandi ce ko programme na bino ndenge ezalaki. Wane ko zala bien eza côté par ya banani, ya ba marié bato ba sali fête. Bo futa ba sala cher et surtout bato bazora la providence bino moko boyebi. Tango boyaka et na la providence à longanzala bino moko boyebi baleka awa na sala ba fête na bango bayebi ndenge salaka. Alors à quoi bon ya ko dépenser mbongo ebele ko sepela mukie? À quoi bon? Au futi mbongo ebele et surtout bato basalaka ba fête ya samedi. Pour ba mariage ba vendredi, ça la vendredi, somme tozui ça le vendredi
ekitaka mwa ndambu. Vendredi ekitaka mwa mokie. Mais soko azwi samedi ekitaka te. Ezaka toujours likolo. Sikoyo ofuti mbongo no ya salle ebele. Ozwi servi traiteur lokola babiso oyo ba la providence. Po o sepela 2 heures du temps, 2 heures du temps. Nanga mona okaka mawa. Okanga mona bi bandeko pona nini ba marié boti 1 heure du matin ba kotika raté. Minuit ba kotika raté na lobby eza na ba marié msokota même na 2 heures du matin. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Eza malamu te. Libala eza eloko ya esengo. E na fête o elekaka. Fête ya libala te. Parce que fête ya libala mutozo préparer que libala nange kozala boy fête nange kozala boy. Obimisi ba mbongo no ebele. On a changé 3 fois. Na ko changer 2 fois. Na ko changer 4 fois. Obimisi mbongo no ebele za ba marié mususu asa déjà na retard moi que toi que ne se changer ezate. Bilamba ngaki a changer yango te parce que azui tenté pour a continuer nous na retard. L'état basa la tralala RSI la raté ici a changé te a commis na humeur mabe a commis na souci pourquoi parce que a changé te. On est à part ya marié. Ba marié bon meka ko revoir ba côté wana bino moko boye bitango ba cadeau yaka songole ba chamoto songole songole wana ba mama nyonso balinga so bimana ni piste te hein. Balinga so bimana piste te wana bakoka donc so bakoka sungule wana bakoka donc soki basi bakumi na nzembo wana sungule bazwi ananas bachina mutu balinga so ngona piste te okomona penza nzembo wana ezwi 45 minutes 45 minutes na nzembo ngwana ya sungule wana 45 minutes 45 minutes au BBC programme nyonso ana so kitoko etelinde na okendoli yango ana so munene ka lokola ngai ebeli bien ana sivanda wana eza bongo para ba marié to jusqu'au para ba invité ndeko ovandi na ndako na yo mutu azokende kosala libala na ye to mpe libala ya mwana na ye akanisi yo azwi carte invitation atindeli yo cela veut dire que aconsidere yo oya kosepela mokolo yango na bana oyo abalisi to na ye moko mutu oyo abali omoni bien la carte d'invitation babi ke ba invité bino na 21h okomona yo zwa na minuit pourquoi pona nini okoya na minuit ya bandeko boye ba ke basale kangama na 4h du matin esilaka okomona na minuit bino na bozo kota na salle Maria vandi bino na bozo kota et surtout bato balingaka ke soki na koti wana bizele mabe ya ba daron ya ba mama soki na koti ba nyonso batalanga ke na koti bizele ya ba mama wana penza na touche sko ba mama bizele mabe ya ba mama mama soko asa yebi nazo ba mama marié te ba mama o baza invité na ba fête o bazara ba invité soko ayebi ka sa keneki na salo ba tie ba sila milai asa ayebi ke basi ba tie coiffure munene boy et le kutu na mama mbili ya belle mutu o yazara mutu kutu aza chanteuse extravagante za pona ba star extravagante za pona ba vedette ezara pona ba nyonso tuté soko asa sali suki moko boy ake pa tailleur bozo finga babarati lelo oyo pona kende fete batu nyonso bakoma otengisa bilamba api na Château Rouge epa ya ba sénégalais
Romona mutu so ça qui pas sénégalais. Toi peu importe tailleur kaka. A côté na nini? Comment on est? Elle-même à l'origine de l'agression. Zina. Soki à ça qui pas tailleur. A côté na Puterès. Azui modèle à likolo. Ya elamba mususu liboko ya elamba mususu liboko ya elamba mususu col che elamba mususu train che donc elamba moko ye atali na ba catalogue ya Pinterest kuna elamba ka moko ya kolata azweli yango 4 na 4 modèle liboko azwi ya kotoyo likolo azwi ya kotoyo zolo azwi ya kotoyo suka nango extravagant mapele komi ka boye extravagance mapeka ekomi kaka boye charge so na koti na fete na batala nga kota na fete na heure nene minuit 1h du matin po batala yo mama yo muto bali te bato so baye na mariage bazaka focaliser na mutu oyo bali mais ba mama ba congolaise bizaleli yo vraiment bizaleli oyo ya mabe ozwi wapi na sengi na yo tika bizaleli oyo bamama congolaise bizaleli oyo okomona batayaka atongi elamba ovandeli tayaka kutukaka même samedi mpona elamba tellement olingo ozala extravagant donc bato soki okoti bato bamonake ye wana akoti oui oye na fete wana sikoyo bainvite na olobela bainvite oye na fete okuti protocole ayambi yo atie koza na table numéro 13 ntango oke na table numéro 13 ovandi ota na table numéro 15 ya na bato oyebani na bango olongo na table numéro 15 oke na table numéro 13 yo table ezaki numéro 15 protocole azwi yo avandisa na table numéro 15 yo tali na numéro 13 kuna namoni bato nayebi yo wana ozwi mobali na yo boke na table numéro 13 et pourtant kolo fete asa kaboli ayebi ke bato oyo akovanda na baoyo parce que binemi mpe leki ebele eya na moto ainvite bato na fete me na fete na binemi baza ebele asa cheke oyo aza mosika basala nini bamonana te okolonga na table bapesi yo yoke na table mosusu mpo moni bato oyo oyebi bosintegre te 40 ans na poto intégration eza te intégration kaka ya bilamba non ntango tokendaka na poste totiaka molongo ti estce ezaka na poste moto oki otenga nasali 30 ans na poto na oleka avant yo torespectaka ntango tokomaka na feu rouge torespectaka fe soki komi na vert après toleki pourquoi soki tokenda baplace oyo toa na biso bacongolais tolingaka korespecte te so osala 40 ans na poto osala 50 ans na poto osala 30 ans il faut ozala exemplaire ozala bon exemple mpona bato basali 5 ans 6 ans 7 ans balanda lokola bato baumeli me bato baumeli bango moko nde batambolaka mabe makasi table na oyo yango oyo numéro 15 mais lokola omoni bato ebila numéro 13 olongo na table oki kovanda kuna ce n'est pas bien tomeka kochanger place wana eza malamu te eza na bato mosusu bainvite na fete aye na bana 4 bana wana baza invité te bino baparent boza invité oye na bana 4 ntango koya na bana table otie bana bavanda na bakiti ya mikolo naki na moto akotikela bana te mpona sala nini mama soza moto akotikela bana te so moninga apesi invitation lo bana kokoya te parce que moto akotikala na bana aza te moyena na fete eza te mpona nini olinga kokende na fete oyebi koza moto akotikela bana te vanda na ndako batela bana okomona mutu mosu azwa na bebe ya 3 mois mutu mosu azwa na bebe ya 6 mois 9 mois 1 année même moi na 5 ans makele la butu 207 oyo ebomaka ay donc bana makelele batampa non oye na bebe aza na 3 mois oye na bebe aza na 6 mois bebe ya 1 année bebe ya 5 ans esika ya makelele bando eki na mwana na fête na 21h makelele wana tina 4h du matin quand même
Ceux qui m'ont invité on a fête, oza muta otike la bana te, vanda bate la bana na yo. Ozu ba kiti, opesi bana na yo ba vandi. Ba kolo place tango ba koya. Place na bana basu ba vandi ngana sina ki encore ba insolence ba ya sans manière. Wa bana ngana basu ba vandi déjà ngana sina ki avant. Ngana sina ki ba bana basu ba vandi. Dieu quelle insolence. Dieu quelle insolence. Ngana sina ki déjà avant bana basu ba vandi bana ngaba hotel maté. Nakina mtotikela bana te na sala nini. Bandeko soko za mtotikela bana te ba invité yo, invitation za pona couple. Koya pe fête wana te, benga kolo fête bana mama. Na koya fête wana te parce que mtotikela bana azate. Ce kolo fête abi non. Na préparer animatrice moko pona bana, yaka na bana. Wana ozu bana pe, OK na bana. Et puis bana tango ba na ba fête na bato baza organisé. Ba 500 bango place moko na mikolo te, ezaka salle moko eza à part, place batie bana, batie animatrice moko aza kosala nini, aza kosokipe na bana. Moye bana babanda kokima kima na salle de gauche à droite, ezati. Eloko wana pe il faut kotala yango malamu. Il faut kotala yango malamu, otala bi nakena. Esa boka ka sonité, soko yena bana, kolo place aye, motoza ki invité aye, bana no ba vandi, o eza place ngaki na mtotoka bana te, esa ka sonité. Oyo kasoni te yo moko. Il faut kasoni pe na makambo bongo te mama. Point wana toleki. Tango ba invita kabino na ba fête, boye ba que marié a ça déjà na contrat na traiteur. A ça le contrat na ya 300 personnes. Abi ke batu nanga ba olia na 22h. Traiteur abi c'est OK batu ba dia pendant 2 heures du temps de 22h à minuit. Tango batu ba moni buffet keza buffet. Naturellement bino na buffet wana botala nanu bato ba moni buffet ya modèle oyo soki ba kosala combien de tours total nanu buffet. Voilà, traiteur la Providence. Moi Eliane, oui c'est bien moi, je suis là. Je suis là. Maman Eliane. Traiteur la Providence. Voilà. Ah. Oui, c'est bien moi. Maman, elle est à Neto. Je suis là. Voilà. Ceux qui battent na buffet à bongo. Amoni blo akoli ça appétissant. Blo akoli ça quoi tirer ndenge wana. À se servir. Aki avandi aller à zongi les sauces. Aki avandi aller à zongi les sauces. Et puis batu mususu soko le kana buffet. Okuti biloko eza ebele na buffet. Mama, soko lia makayabu te, lia agneau tika makayabu. Buffet elakisaka ke buffet ezake biloko eza ebele mutu opona eloko oyo yo kolia. Mais na biso ba congolais so mutake na fête buffet eza wana ata lia ngulu te, cha. Ata akolia Thompson te, cha. Ata lingane agneau te, cha. Donc akenda zui. Tango ovanda na mesa, aleka makayabu, aleka brochette, agneau simbi te, taba simbi te, crevette aliete, atiki na sani ebeba. Ce n'est pas bien. Eza malamu te. Bo s'intégrer. Ce n'est pas bien. Ce qu'on a fait, ok na mindele. Bomoni na eloko babenga ngoni na ba wok. Koli eza volonté hein. Koli eza vraiment à volonté. Mais tango kei ko se servir. Faut ozo biloko osilisa yango. Soko osilisi biloko kolia wana te e ko tiki na sani. Ba ko futisa osu 5 €. Côté musoko penza 10 €. Babi ça c'est du gaspillage. Pour gaspiller biloko pour moni eza buffet. Mais ce que moni mundele. Bon invité ta mundele, bon invité ta antiye moko boye, te ko le mususu tangoya. Oui, bonjour madame, bonsoir madame. Ah ça c'est du bœuf. Oh non merci, je mange pas du bœuf, je préfère l'agneau. Ah non, je vais pas les saumons, je préfère la charcuterie. Azozo eloko ya kolia. Mais mutu mundu ata congolais ateloko na kolia te. Donc okomona mutu sani tondi boye. Sani tondi awa. Tango kolia aleka brochette,
aleka makabulu wana so etikali na sani okomona na mesa biloko etikali te pour traiter alami mabe te etikali parce que azui ya au-delà ya estomac na ye azui biloko ebele trop akoki soki olia yango te yango atiki na sani c'est du gâchis bo changer eza malamu te bandeko na ngai eza bien te ndeko bapesi invitation eza mpona couple yo bengi susu deux couple eya toki ete eza ngo mariage ya cousine na nga osusu deux couple ye na bango okomi na porte okuti hotesse boniko cousine na nga moto abali nini yango tika biso toleka so totema tokotelema non c'est dégueulasse non ya kitoko te so tokotelema tika biso tokota nini yango boye mona pe muta bato atiki bosa nini bokoti bino bokomi kotelengana koluka place akosa nini ya kovanda bokuta bakiti ozaki déjà décoré ezaki na nombre 300 invités yo wana oke kuna bimisi 4 chaises eza décoré te oye oche wana mosusu payaki na 6 personnes abimisi ba okomona clique moko esalami 100 personnes pe bakoki non invité o bazaki na invitation te o zaki invité na invite pe mais invité okomona pe 100 personnes hein mona kolo fête place ezaki ya vimbi awa to changer ba mama ba association ba mama bata ba uniforme oui ba mama bata ba uniforme mingi ezalaka association soki moninga balisi bayaka na mo enveloppe to boiti mais ba mama wana bazaka trop chien na ni na buffet okomona bana chelanga oyo okomona même pas bonsoir o peut se bonsoir madame sans réponse yo chelanga kaka chelanga o te ko chelanga mutu te nanga kota lopele lopele tina feti mama biloko na basala kango na ndako na feti te na ninga lopele ko cha ote na kota lopele te na ninga lopele te ote cha owana misuso mona pe ba systeme mibali muso mona pe mo systeme mobile te na ote cha owana na feti eza mambo asoni c'est dégueulasse eza bien te kitoko te après ba mama na bazaka matoto kaka biso to na enveloppe chelanga biloko to na enveloppe na bien na sachet nanga kuna ngi okangelanga biloko soni ngala kena ba fête belé na Kinshasa et pas etolobaka o passe ezali mais bato Kinshasa bazonga kana ba gamel te ba kena na ba se congélation na fête te mais awa na poto bande ko en tout cas okomona bato bayena ba seki congélation na ba fête poisonga na biloko c'est la honte ya soni poisonga na biloko nalobi mbiso yango kitoko okochilanga to te na place ati osala papier aluminium te zana na seki na nga na nini na voiture nzoka sa préparaki saki na ye na voiture ye wana na seki congélation na ye asa préparaki bike nde na okende boye non ndenge biso toza muziki totyaki mbongo mama botyelaki ye po ntambo mpe bobalisaka ye mpe atyelaka bino elakisi te loko botyelaki moninga mbongo il faut bosala n'importe quoi na fête na ye tokotizaki ce n'est pas bien bamosusu mpe bazala bato ya famille omona moto ya famille oyebika na cotize na tyeki sa yo nanga cotisation otye sa yango ya cotisation oye na 10 personnes ce n'est pas gentil ya malamu te eza bien te tobongwama to changer bato mosusu mpe bazalaka aza na kati ya fête oye na fête ata fête yango balobi ke yo osala 50 ans na poto oyebi bato nyonso oui mais ezala mpe na charisme vanda na kiti bato mosusu akoya na fête akomi kotambola na mabesa azotambola partout par-ci par-là partout akena meso oyo mabe akena meso oyo mabe akena meso oyo mabe akena meso oyo mabe makambo so ekendaka na age okomona ta bana ba 30 ans base comportaka bongo te momona bamama mikolo oyo ba déjà na plus de 60 ans age so eke liboso ezonga nango nsima te bamama ba plus de 60 ans mona mpenza na ketika te charisme oye na fête oza na mobali zala concentré na mobali bovanda okobanda kotambola na mabeso otamboli otamboli bato manga tokanga photo
po ba beaucoup tana kina wana toka ma photo ta toka ma photo tango kanga photo ata mutalinga ki akota statut te yo wana bandi ko bokocha ba photo na statut obandi kocha mais bata bongo po mona fête na bango moko pe statut bo luki pe fête na bango ba photo na statut bo moni pété mais ya bato statut non pas comme ça poto suki ça cadeau bato o bazara ba invité so ba invité bi na fête oyebi ke okena fête ezana bato musu po mona ngana bosana okena fête ba elio champagne on sa comme nino ngana melaka mouette maman est-ce que tango yamba batanda kuno pesa bango mouette champagne ni na na mela so ya betsa nga mutu ngana linga kaka mouette ba ko servir whisky ezali nango ngana linga ka chivas ngana linga cardi na fête ya bato oyo kuti ba pesio lia mais Bible vient biso contentez-vous de ce que vous avez bo seple na oboza nango oyo kuti na fête balinga ba présenter yo lia ka wana te mama mela kaka wana te papa pourquoi lingi oyo lingi bana nanda kuna un dimanche à la maison ozi champagne na yo o chango na malili o fungoli o meli cadeau wana batu ya batu bana exigence na ba fête ya batu bo changer likamu na cadeau olongo na ndako no ba invité yo we na fête o tila moninga 5 euros mais tala ndengo olie yo ka muto déclarer champagne olingi mouette yo ka muto déclarer whisky à cardi yo ka muto déclarer mai na lingi Perrier yo ka muto déclarer bona suka nango 5 euros na suka nango 10 euros non minimum so que na fête tu au moins 50 minimum 50 euros dans enveloppe 50 euros, tu as au moins 50 euros, c'est mieux. Tu as au moins 50 euros dans l'enveloppe. Moi, 5 euros, pourquoi? 10 euros, pourquoi? Tu as mon 50 euros? Batu mususu baza na fête. Accueilli, cadeau, à télémi, ma pese enveloppe, ya pamba. Eza ne lo côté na kati. Enveloppe vide. Ce n'est pas bien bandeko. Eza malamu te. Muto ko vanda bandiko dépouiller boyata ba enveloppe vide. Ozoki ba enveloppe te. Mama tika ba enveloppe na nazoki 13 ezaki vide. Bien te po ani bongo. Eza malamu te. To sala ka boye po nde to sali boye soko longo na ndako po kende fête oyebi déjà ki tene na zawa na chata moi 50 euros na sala nini na pesa na marié. Moi, 50 euros, on a payé ça à marier. Point ya souke eza boye. Soko yebani na mutu. Bo pesa na kambote. Bo solo la kanabino pe. Et la qui c'était que mutu wana soko asali fête azo obligé à inviter yo. Non. Et la qui si bongote kazo obligé à inviter yo. Eza na batu mususu. Ayoki kaka ke mutu na sali fête. A invité ngate pona nini? Asali yango problème asiliki na batu mususu mutu azosala fête azosenga invitation tina mokola soki aza invitation te ntango aza invitation te amoni mutu asali fête eke na fête wana amoni batu oyo ye alingaki te baza na kati ya fête wana epesi ekanda abandi kofinga kolo fête abandi ko critiquer yo zeki na fête abatu to bandi ko critiquer fête yango tezaki na bien te fête yango tezaki boy ka pona nini pona ba inviter ki yote bizaleli wana pe il faut kotika faut changer au moins na bato ndenge wana pe o na sala 50 ans na poto mais yo ka comportement est-ce que ça ya muta 50 ans na poto ceux qui muta sali fête a inviter yote et la qui cité que lobby banda ko finga ye pour inviter yote. Et le but est que vous avez fait parce qu'il a invité, vous avez fait un mouton à battre. Non. Et là, qui c'est bon côté. Comme vous avez invité, vous avez fait ce moni bateau, vous avez fait. Pour aller inviter, vous avez invité. Dans les néants, vous avez fait un mouton à battre. Vous avez fait. Tant vous avez combien? 60 ans à poto. Vous avez qui poto na 10 ans. Ou comme na 64 ans na poto, mais il y aura comportement. Nakanisa ta moi na 15 ans se comporter bon côté pour ba inviter te na fête ça banda ko finga bato.
pour camarade na invité te na fête finga non ba comportement on a peu faut ko changer fête aux qui na quantité o bani ko critiquer fête abato te ya ba comportement mabe pona lelo to suki siwana waza amateur ko yoka ba bela mwana wa muntu wa mufa wa teleja. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba ndo beshine bana betu bons boka mataba bizu ananas oyo nayebisi bino oh la 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 eteli kitoko ya solomo kitoko nakikata ananas na ngai ya kikata ananas na ngai na saa nini nalia eteli très bien pe boyaka na bafete so bosisi mpe kolia boliaka mpe bafui fui bolingaka kolia te tokoboma nzoto soete mpe bafui batie mpe po bolia fui bolia bafui te bizale nini wana oh baje nini wana so bosisi kolia bolie gâteau fruit pour ça nini bolia bye bye.